Just wonderful, chers internautes des Congo Suisse TV. Laissez-moi vous dire que dans le cadre de cette émission Carrefour des Étoiles, nous sommes bel et bien dans la commune de la Gombe. Laissez-moi vous dire encore une fois de plus que aujourd'hui c'est la sortie du corps. Il y a Suzy Ballon d'Or Oboebaki, Azalaki, Mama ya Mwana, ya artiste musicien, ex ya Weranson, Tadé de Montikile. Et aujourd'hui, Tadé a choisi de faire son parcours. Aujourd'hui, il a sorti Yakor, ya Suzy Ballon d'Or. Laissez-moi vous dire que famille nae ba boy, tozwa ba image yango binomo bomoni que tobimika quelque part na cadre mystique à fourmi, toyiba quelques ba image parce que nous sommes là à la morgue d'Engaliema, famille boy totalement. Pour l'information, quelques caméras, il y a ba confrère Nabiso, il y a Moussala, eza arrêté parce que famille qui na la police na bango, ba qui na ba bureau de na bango, ba na ba soda na bango famille afin que corps ya Suzy Ballon d'Or eza la filmé té corps ya Suzy Ballon d'Or selon bango eza que bazo propager ba information o eza malamouté à propos ya liwa Suzy Ballon d'Or yango bango famille ba boy na bango to filmer. Mais laissez-moi vous dire que les robots de la presse congolaise et Doudou Ninginina nenga mesana ko kota nenga mesana ko zoazoa nenga mesana ko luke la bino ba information Doudou Ninginina azo kota kuna na kati déjà azo la bino image. Moi je vous informe que restez toujours branchés sur votre chaîne Congo Suisse TV et vous ne serez jamais déçus. Et quant à moi, j'ai dédié déjà cette émission à celui que j'appelle le full boss, Maître John de Marseille, Motema Mama Micha, son Altesse Royale. Et aussi j'ai dédié à celui que j'appelle Adrisha Moto, Maître Beba Zibeba, grand frère propre. Là je vois encore Maman Sociale Sylvie Kabea Wetu na kati ya France kuna. Et aussi G-Mix et Remix, l'artiste international Aimé Larisse Moseka na kati ya babela baobenga Mama Africa quoi. Restez branchés et retrouvons-nous juste après. Asina kwa pesa binoli nazana raison ezala kinelenge mobali moko na moko liwa ezali na liwa ezali nango vanité moninga yokamala nyonso ekosukana mabe komona na esuki nano te tokomona na lisusu elongo na Yesu. Oh,
Just wonderful, chers internautes des Congo Suisse TV. Laissez-moi vous dire que je suis très ravi à mon réalisateur Doudou Ninginina, les robots de la presse congolaise. J'espère que Bomoni, il a fait de son mieux pour avoir cette image. Bomoni que famille Zoboya. Mais to longwe kuna na morgue, to vu quelques images. To yepe ana komi na bandal. Famille Zoboya ka que to filmé, to ça ba interview. Mais biso to lakisika que to za ba chasseur des images. Bozwa interview oyo. Interview à Mouto tozo présenté bino. Azandeko oyo. Lorsque Suzy Ballon d'Or a voyagé qui ye mutatika la ananda kunae. Lorsque Suzy Ballon d'Or aza anakin abimia ke quelque part ye mutatika la ananda kunae. Azana ba secret oyo alinga ebisabino. Alinga lobelabino makambu ya pasteur moko de la place oyo bimaki à ce qui concerne Kalesson à Tadé des monticules. Alobi ye selon ye alobi ye pe ba pesa déjà mbongo aloba makambo yo nanio soi-disant nganga wana alobaki. Et quant à moi naloba na bino nini télévision eza nango radio te restez toujours le paka walesa babilobela o babalobi pona Suzy ngana ndimi yango te po to fanda nenda kumoko natika mona te ke o kwa kengi parfait nanga kocha te lokuta nyonso te zana ndako ya Suzy to simba eza ba faux message moto abelaka Suzy abeli na Angola obi traitement ya Luanda ndenge zaka moi jar aida kini malade se kota ki makasi abeli akufi toza ba immortalité même Jésus kuta kufa assez quoi mais comme biso toza nzambe te to kufa tozera jugement dernier ya nzambe o tu balobi ke Suzy yaki na couper ba kilote ba sous-vêtement na tanini oyo Suzy Ballon d'Or oyo asali po babota na Tadé tanini Tadé oyo asese orchestre na ye pour na Suzy Ballon d'Or azwa Kalesson pour na Tadé évoluer tout ça on a eza ba mensonge toye matanga Tadé azalaki na image ya bien ti na morgue oyo boyoki wana eza ba mensonge Suzy Ballon d'Or abelaki atiki biso mwana babota na kale ya mboko oyo Kalesson wana oyo balobi balatango bachango babuchu basombela ngo ba pampex mais na yebi ke ve wangwaka okutani na ngwaka il fallait so ma permis de conduire Tadé koko madi akate a mission akokufa mission pas moi na chanter makambolobi wana to bina moto a utiliser yo mais yeba ke ba ike kitambala pe bakufa so za yivwe pasteur il fallait rasser quoi comme c'est quoi quité c'est que besoin mnoga bangwaka mais deuxième tour Thierry Saint-Akoya na podium. Oui, Razali na confiance nous te pona benga frère Patrice. Tout le monde frère Patrice a kota prière à la muka te remercier mais ozana ba dossier na ba te belé ozo ba sa ba dossier. Ozana dossier na famille Hollande na bilobela. Mais yo zo benga ba messe bangwa ba kisi au moins zo bebi sa personnalité na biso na basi na biso na ba famille na bango. Toza bato musicien. Puis Moussa Sala clip à se retrouver.
ezaka passer te famille na ye etomboki à propos ya personnalité na ye Suzy Balodo aza maladi bazolo ba maladie belé oyo famille na ye ba yebi malade mwana bango oyo akufi caché wana ka mutebi malade Suzy 100% oyo akufi nango eza ba parents na ye ezari bien te Suzy ana morgue famille na ye bazolo ka sacrifier pour na moko ya bino azaki fuir azaki bien na bato au salon on peut tant que semer ki na ye calé. Bon, auto salami na tamo bo température et au kitanango corps karasiko même na morgue na sepeli na prince ata baba na komboye bino na bandala bengamat parce que ça lumière na ténèbres ba mettre na yo ba mettre jibet wata après na yo comment wato tse le boka koya te moto zanongwaka wangwaka botika ko salir ba kombo bato non senga na gouvernement aye ba kanga ba église de réveil on a ba personnalité le lot au monde bana ba fazer et à cause il y a personnalité il y a ba prophète il y a lokuta il y a au moins une église yo so mona sango akelo ba témoignage ya moto ezala vrai ezala faux témoignage ya moto mais voyage ayaki et la santé combien de bato ba kufi na lwana ba korela ba ebola combien de bateaux bakufi ba mama nani mwasi yada bombole mais kwanza alors malade ba cancer atoza millionnaire atoza milliardaire suko beliango ezaka ke au dépendre na Nzambe docteur ko traiter yo mais suki Nzambe lobité te okoke pe France okufi mais yo ba traiter na Congo wana l'art mais obiki guérison dépendra na Nzambe guérison da possibilité te botika ko salir ba personnalité ya bato le lobby sur na rolinga mwasi bonake fana na famille na bango bobimisa biso ba message bandoki obebisi personnalité ya Trésor Poutou yeba ke aza joueur a nani e Moïse Katumbi aza na manager na ye aza na avocat na ye olobi ba yana ba couper na ye eloko bomi renaissance yango yo bilobela ya bino banganga o ba pesa ki 3 vares boye bobengana room na bilobela lelo renaissance lobi bagani lobi bapoli lobi mon matin robengana room ezaki na temps wana te bobosani ba bien fait wana soki omonike lobeka bongo nga moko bo combien de pasteurs bino bolukanga na ya église na lobaki nganga bongo li motema na beta ngona fait Denis le cité fungo la pile ndenge ndezo baluka shimbo ke bisami hilinga au moins le roi ke et que quoi mais la cigarette non so maman ka so soit rouge so soit mundu deniaou zambala mundu na kina baye gege non ça le roi na le kana parce que aussi ne va pas trop bolanda garçon wana to boya na ngabu alo betinga ba prophétie ngana ndimaka tu ale bandimi bagangi o nzamba zo sala pona nini bilomo ba pasteur boko tanga koma Jésus Christ de Nazareth boko maka au nom de bandimi bazongisi au nom de Jésus Christ o bango tanga komba Christ po ozika na moto mais oui franchement vraiment doit témoin pasteur Otino les jeunes matinée ya même bouteille na les jeunes ezara mundu bouteille matinée ya mundu a rotinda pi petit na ye na olongola papier na Oh là, 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 c'est vraiment scandale, franchement, ngana ne loko bakisate, ngana zaka mopandi sango molobeli na bino, ndela mesana kolobaka ke to panzante ke to beta baleza côté baleza kati, j'espère que bino moko boyoki. Boyoki soit na lobby oh na lobaka. J'espère que Boyoki et quant à moi je vous dis binomo bo juger, binomo bo apprécier, binomo bo analyser ce que ça solo ah so pesa lokuta ah mais quant à moi na otika ka boete, je vous promets que après l'enterrement tout ça l'émission a tadé des monticules comme ça, to yeba li sous davantage qu'est-ce qui s'est passé na liwa ya Suzy Balodo parce que ya zalaki proche na e abota na e mwana. Et moi je vous promets qu'après enterrement, on aura à faire l'émission avec tadé des monticules. Et déjà là je vous dis, nous sommes arrivés à la fin. Il y a première partie, il y a élément nabiso, il y a mokona lelo parce que l'obito zong ali sous de la sorte que tous soient commentés
presque événement qui s'est présenté, ndeni ba okende ko kunanzoto ya mowe. Et quant à moi, j'ai fait déjà un grand merci à celui que j'appelle mon boss, le big boss, le full boss pour la marque de confiance. Oazo CCT Kopé Sanga. Il s'appelle Maître John de Switzerland, double bransard. Le seul boss au hasard double bansar ezaka ye Congo Suisse veut dire na vérité universelle quoi. Motema ya son Altesse royale Mama Micha Micha. Et aussi je tiens à remercier tous mes vrais tout le mien. Là je commence par celle que j'appelle Mama sociale Sylvie Kabea Wetu Balobi ONGD SPFAC toujours de l'avant. Et aussi là j'ai fait encore un big coucou à Mama Anna Luboloko. Maman Anna Luboloko babi bangonde basimbi ba social quoi. Et aussi je vois encore l'artiste international, mais des artistes internationaux veut dire Aimé Larry c'est mon c'est Kamam Africa Koto Yotomona G-Mix et Remix. Et aussi une dame qui ne cesse pas de me soutenir, elle s'appelle Azmak la Canadienne Motema ya Pepe Kibala. Là je fais encore un big up à mon vieux Adrisha Motomètre, Beba Zibeba. Un grand merci à ma tante chérie Fabienne Oualeba, maman à Samuel, maman à Christian, maman à Aaron et aussi papa Gilles Oualeba, papa na Bisomoko. Restez branchés et merci à la personne qui était au fourré au moulin, mon réalisateur Doudou Ninginina. Et quant à moi, je vous dis, restez branchés, abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos et vous ne serez jamais déçus. Tolo Balisounin veut dire nakala peut-être boleki na bino biso, mais biso kaka trois choses, c'est-à-dire l'éthique, la déontologie, le professionnalisme. Ah maître Joe kalakalo zalaki wapi full boss veut dire makambo ezande yo, makambo ezande yo, le seul boss, le double brassard, makambo ezande yo. Maman Micha Micha Mupanzi, son Altesse royale, Maître John Mupanzoyo, le superviseur Pitsem na Katikati, Junior Moewabwa Pointe Wana, Doudou Ningini na Kotoyo. Et si ba Meli Pema, restez branchés à la prochaine. Topanzi, take care!